Bah pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Mais pourquoi tu ris? Je sais pas. C'est drôle. Ah, oyo nde Richana, mwana ya Watanabe. Bah pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Mais pourquoi tu ris? Je sais pas. C'est drôle. Ah bon? Aza fillette mo calme, kitoko pe. Bah pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Mais pourquoi tu ris? Je sais pas. C'est drôle. Ah bon? Nanda ngazotune ba question. Papa na ye. Bah pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Mais pourquoi tu ris? Je sais pas. C'est drôle. Ndeko na ye. Papa na ye. Nakanza papa na ye. Ah bon? Bah pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Mais pourquoi tu ris? Je sais pas. C'est drôle. Babote na aza cousine ba exaucé, non? Mama na ye ezali leki ya Mampat. Ah bon? Bah pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Mais pourquoi tu ris? Je sais pas. C'est drôle. Donc, Watanabe azali Diego Kao ya leki ya Mampat. Ah bon? Bah pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Mais pourquoi tu ris? Je sais pas. C'est drôle. Sikoyo ndenge Watanabe azali Diego Kao ya Sikoyo ndenge Watanabe azali Diego Kao ya nani ya leki ya Mampat. Sikoyo leki ya Mampat ntango amonaka Wata asepelaka Diego Kao na ye ezali Wata, no? Bongo te bandeko. bibemba badiego ka oyo bayaka kodécouvrir la mbushi nzotologie bakende kuna barip na bango bakasa bango nde basimbaka bavi na biso liboso ke tokobala te tokobota te aposa barip na bino kuna nyama bangwako Sikoyo me mpona nini babala nai na bango te? Ericha mwana moke to mwana leki ya Mampata fo atanga nano ayaki mwana moke. Sikoyo ou bien leki ya Mampata banda koloba nini na Wata mpo bango bayaki na bonne vie aza koloba nini na Wata bandeko. Tu n'arrives même pas à la cheville de ceux qui peuvent m'épouser. Toi, un gamin. Gringalet, regardez-moi ça. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Retire ça. Je te hais. Je te hais aussi. Je te hais. Pareil. Je te hais. Moi aussi. De toutes mes forces. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bon,
naye kolobela nde musique ya wata. Musique ya wata d'après nga ezokende kamwa bien. Pas tel comme tel bien, mais kamwa bien. Par rapport ya ba musicien belé balongwa na wenge wana tokoloba ngo ezokende bien, voire même très bien. Mais par rapport na scène internationale, po wata musique ne banda mbala moko scène internationale, wata ma musique ne ebanda malembe te, ebanda mbala moko selon carrière oya salde na wenge. Donc musique na ebanda comme débutante. Ebanda pete comme mutu moko akoti maki, rien du tout. Soki tembe bino mo botala na bo groupe nyonso ya musique, ba musicien balongwaka bakesa la groupe na bango musique. Botali pe ndenge babandaka. So botali wata ya banda différent na ebite. Modèle ya banda na musique azai na ebite so bato boni babanda bongwa. Donc watana babanda mbala moko niveau ya likolo kutu teme ya suka. Soki na lobi ya suka ezate ya l'échec. Ya suka na likolo mutali parmi les grands. De banda bongo. Pe azala na groupe musical ya makasi. Azala ye moko en forme. Attaché de presse ya makasi. Na kanisa ye pega mutali boso to moni na attaché de presse. Na ebite eza bongo bandeko. Eza bongo. Na ba musicien ya minene na ba collègue ne musicien bazako longwa na maison mère ba kokota pa na ye. Na ba animateur bazo sambela wata so bango. Donc mutu moko te amonaki wata muke, iye moko pete alakisaki aza muke to aza na monda muke. Esalama kaka na Congo te tina libanda bamonaki yango. So totali neti producteur David Monso boyoka maloba na ye moko atanga na lobi te. Azala na sir ya kosakana te na wata na héritier Watanabe. Amona penza ke ezata na ye. Pe na nenga solo ezalata na ye. Po wata so totali carrière ne na wenge blaki te. Siko tango pe abimi modèle asalaki makambo tu ozomona professionnel. A part kosala ayembi. Yango na lobi ke soki lelo moyena loba te ezokende bien, fona loba kamwa bien. Po modèle ademaraki wana lelo oyo aninga ozala na position oyo aza te. Yango wana moko na vandi makambo musique eza makambo na nga te, bango bayebi yango bien. Nga nazosalaka analyse nazoloba. Watanabe nayebi te soki asala ba featuring, mais mo nazomituna. Pourquoi pas Watanabe akosala album mobimba ata ya 4 chansons, po album ya nango te likamba 12 chansons. 4 chansons asengi père na ye Werason basalaka featuring na père na ye. Nayebi te.
d'après nga nde naomona parce que wera na wata eza histoire mobimba ya vie ya wata avanda na ndako ya wata ya wera azala parmi membre ya famille mwana na liboso bomoni fillette mwana moko kitoko bien éduqué modèle azomonana intelligent beauté abota ye na famille bisika ye moko wera bota kote mosusu baza neti oyo tobengaka bambanda mpo baboti bisika moko kote mosusu aza papa na ye na miziki kaka te mpo abokoli ye no ata mpo na inane me avandi na ndako wana lie wana aforme lisusu na tala na ye ya miziki atie lisusu na groupe na ye apesi ye mosala donc nazoloba te ke wata abosana wera te bongo te mpo wera aza toujours na lupemba na ye nazolakisa nde traditionnellement motu oyo ajua role monene na vie na ye aza susu musicien ti lelo aza mpe wera aza n'importe qui te donc wata soki asali featuring selon nga ndenge namoni selon tradition selon histoire selon baréalité mosusu ya mokili ndenge etambola donc wata soki asali featuring ya 4 chansons na wera babeti yango na musicien ya wera na bamusicien ya wata te bamusicien ya wera badrumer bakakol donc ekipe tu ezala baza bato ya sika me bato ya wera kaka donc wata ya kolongwa kaka ye moko asali featuring na papa na ye wera bon wera mpe fo alinga fo mpenza explike ya trop mpo moto akobénéficie nango ezali wata eza wera te ate pesi succès wera ningisi susu mokili moto akobénéficie nango eza kaka wata eza wera te mpo wera aza toujours wera ndenge na oloba boye so totali bien eza très important no mpa na nga eya très important mpo wata asali ya makambo ebele miziki ndenge ozalaka mwa bien te na niveau international na niveau mpe kaka national na balider donc wata abetaki nini martir no bandeko bokanisa bino moko wata ntango abimaki kaka na mikolo abimaki soki abetaki martir bokanisa mpenza bien bovote ata kovote na ndenge abeti martir oyo na ntango abimaki soki abetaki martir d'après bino na imagination na bino bozomona nini alinga kozala plein donc wata contre ye moko wata yepoke abimaki Karine Mokonzi attaché de presse wata soko abetaki martir elinga ozala ndenge bokanisa bien plein koleka sikoyo en réalité wata sikoyo bomoni abeti martir asali plein ndenge esengeli te bokoloba nini wata bandi sika te bokoloba bongo na bato mosusu oyo balongwa mpe kaka wenge to quartier latin
ataba longwa avant wata ezala ndenge nini kolongwa devant avant wata to après wata équipé te équipé modèle bango babandela po bamiso balongwa na bagroupe avant wata bacréa mpe bagroupe bacréa bagroupe moko professionnel te bacréa bagroupe moko amateur. Donc tous les musiciens balongwa avant wata même aux aki danger même wako yemba soki ndenge nini na groupe walaki soko bandi carrière en solo obanda amateur okokani na wata te boza pe ndenge moko te wata ebandeli na ye ya carrière ya niveau mosusu Wald même les King Fally Ipupa banda bongo te même Wera même Fere abanda bongo te ne bandeli wata banda professionnel koleka bango tu wata penza abanda professionnel koleka bango tu do abimisa mayele ya niveau moko supérieur a s'organiza na modèle moko formidable extraordinaire. Donc yango tango nazoloba wata na moment oyo azaka moi bien nazoloba na niveau bongo na niveau abimela po wata tochaka ete na ba misusu atala tangi kombo te boyebi. Par exemple bokoko tia wata na soleil wanga te impossible. Ata wata lali pongi azwemba na pongi bokotia na soleil wanga te na makambo tu bokokompare ete wata c'est un métier différent na tout supérieur ya musika. Wana exemple moko kaka na tie soleil bongo soleil na kena ba misusu catastrophe. Alors wata ce n'est pas n'importe qui. Yango tango bolobaka makamba wata botiaka Fally botie Fere botie wata yango nalobi toujours asaka moi bien. Donc wata n'importe quel moment akokoma ne pas akomi pe numéro 1. Ezate ke wata azaka asima te comme tel pa akokoma ne pe numéro 1 te ezaka na maboko na ye. Mais modèle abandela na modèle ya ti sikoyo aza toujours na ba capacité moko formidable. Mazande ka moi bien babiloko ezo manke na lobi bien ngana ya musicien te naza pe na monde miziki te ngana salika analyse pona nini pona Richana père nakosi koko nanga Richana la belle fillette. Ciao bandeko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.